Bolingo emati na motema na ngai. Na deside na yembela yo. Bolingo emati na motema na ngai. Ngai na deside na yembela yo. Hello la famille Mimi Selunga na pesi bino bambote bele la famille à chaîne Mimi Selunga télévision bambote nzamba lola mona bino nzamba lola abatela bino apambolelanga bino kaka ndenge tolobaka ba les amis ya Mimi Selunga télévision boza bien, j'espère que boza bien ngape naza bien vraiment bana famille en tout cas nzamba zo bomba biso ngape na ebike boza bien na bandako na bino na mabala na bino bandeko na ngai vraiment esengo ezali esengo emati kande tozoloba esengo emati na motema pona nini esengo emata na motema te toza ya nzambe esengo emati na motema na ngai na deside na yembela yo bandeko tango tozo ya liboso na bino na sepela kozala na esengo po nazomona bino na koti na bandako na bino vraiment tango tosola na bana na nzambe fo ozaka nanu yo moko ozwa kosola na baninga fo pe ozaka moninga pa azomona ke non moninga pa pesinga pe esusu esengo o nazangaki bozomona bandeko na biso tango toyaka liboso na bino toyaka teke o pona soki topesa bino mawa neti nga Mimi Selunga nayaka mingi kopesa kotransforme susu esengo lisusu kopesa susu kotransfere esengo pa moninga azalaki na ngote na moya lelo azwa yango yo muto kutami na problème oza na likambo ndeko nanga ndima Yesu azali nzamba azali akobatela yo akosunga yo akokokisa baposa ya motema na yo kolela na yo te pamba te nzambe aza na bomoi esengo emati na motema toza bana na nzambe bandeko na ngai na ye kaka liboso na bino bobosana te bandeko nanu bosabona te bosabone bokomante video ya ndeko na bino Mimi Selunga télévision ekosaleba kitoko ekosalanga bawa o makasi bandeko na yeli bino lisolo moko lelo tosolola kaka nde tosola na baninga nga Mimi Selunga naza na baninga ebele o babengaka nga pe bazoko apprécier musala o ndeko na bango Mimi Selunga azosala balobi na nzela na yo mama Mimi tozo fongwama pe makambo ebele makambo ebele pe o toyokaka tango yo ozobetela biso pe ezokoma pe liso na bandako na biso ezosala biso ka basketball makasi mama Mimi Selunga bino boza na liboso mpona kobetaka bamasolo bobetaka bamasolo yo te yaka obetaka bamasolo na yo bamateyano ya pete ezosunga bato ebele en tout cas esalaki nga bien pamba te bandeko tango tozosala bamisala oyo ngai nanu enga moko na mimona apamba te namona yango pe te ke o na ye kaka mpona naya kosala so ye baventie non nazwaka yango ke nazosala mosala ya nani ya nkolo Yesu Masiya pamba te soki oza wana ozomona ka Mimi Selunga yaka na ye kaka boye yo okobima pamba mais tango ezaki yo ozozwa pena ya motuya ta eloko moko Mimi Selunga lobi po tozaka pe naza pe zoba te na kizengi te na ye kaka liboso na bino na bandi koloba bla non donc tango Mimi Selunga bimisaka mwa eloko na monoko na ye c'est que yo mutozana okope ko bénéficier mwa eloko moko okoye ko bénéficier mwa iloko yango wana bandeko nanga tozalaka tango tozo kosolula na bino bozaka attentif boyokaka vraiment nini o bandeko bazoko yebisaka bino yango wana na nzela ya bandeko o balandaka Mimi Selunga na malembe na muke eza na bandeko mosusu babengaka nga misu pe tosololaka nde tosola na biso wana ndenge lekelaka bandeko na ngai na masolo na biso tozo ko apprendre pe ebele tozo yekola pe ebele bandeko eza na moninga na nga moko abengaki nga tozo sola esenga mama Mimi na obetelo lisolo ya mama leki na nga esalamelaki mama leki na ngai esalameli mama leki ya ndeko na biso bandeko mokili makambo eloko ne esalamelaki ndeko mama leki ya ndeko oto solaki na ye alobi beta lisolo po epesa bato ebele mayele surtout bato ebele oto zo vivre na poto awa tout le monde a raté que donc
tozo se négliger ozomona noka kia na bimaka nanga tongo ndako yango atako tosende nini na yango akoya awa po tellement na bandako apoto tokotaka bato te me tobosana te ke biso moko pe ezali na mokolo moko meme kutu mpona bato te bongisa ndako mpona yo moko nde Mimi Selunga alobaka misala yo moko mibongisa yo moko kozela te ke nazobongama mpona mobali obe mpona swati ndeko moko non mibongisa yo moko liso na biso eza ndenge nini na memeli bino na mokolo ya lelo bandeko na nga eza ke mama na biso na nkombo ya Mado afandi na mboka kaka ya ba Europe awa ndeko abina tanga kombo te se na tangi kombo ya mboka kombo nende Mado Mado babenga ke Mado mais soki babina beta na ba kombo batu bakoyeba eza Mado oyo wapi Mado po babenga ke Mado Madova mais soki ba Mado Madova baza ebele mais soki na bina baka kombo batu bako comprendre parce que bayebi lisolo wana bandeko nanga eza ndenge nini lisolo eza ke ndeko na biso mama Mado akufelaki mama na ye na mboka Afrique tanga akufeli mama na ye na mboka ya Afrique bandeko ndenge bayaka kaka baye na ndako baye kofandisa ndeko na biso mama Mado omonika bandeko o bazaka ke basala pe bakombo na bapoto awa basala pe bamakambo na bango pe baza pe na bamakambo na bango oyo basala bato bayebeli bango donc na libanda bamona na kavoma bobino mo bozoyeba bandeko eza na libanda bato mosusu ozomona ye tango mone na libanda ozo qualifier dia na bandenge oyo moni o qualifier ozo pese swati aza motambongo swati aza mutu moko aza soki ndenge nini selon ndenge yo omonelaka ye donc yango wana tolobaka kati eza libanda te mama na biso impression oyo apesaka bato na libanda bandeko nanga mwana na ye moko mtabetenga parce que mwana aza pe ngai alobi mimi na biso beta lisolo oyo epesa bato ebele maele surtout bamama bayakala na bapoto batika komitika batika kotika bandako na bango salite bamona aka te ke abeti na ye bafashion na ye abeti babiloko na moto bayamba moto banini amona ke non nga vraiment na beti na sali na pesaka makambo tango ozopesa makambo libanda luka pe kati ya ndako na yo obongisaka eza ndenge nini bandeko nanga mama na biso Mado Madova batonga ki vraiment tango azwaki makambo ya matanga ya mama na yakufaki na Afrique toyebi biso nyonso bandako na biso ekota nango bato te oza na mutu no moko mibale o eza keta mosusu abetelaka tour yo po betelaka tour mais si oyo mosusu pe oza no pe na mutu pe te oyo ayaka na ndako na yo ozaka na yo moko na famille na yo mais tango tozaka na libanda bandeko topesaka pression moko te ke ozomimona lokolo oza soki nde nini pression pesa libanda luka pe soki moto approche yo akuta yo pe nango mama na biso wana yango tozoloba aza moto ba fashion aza moto alata kitoko basaki ya kitoko makambo nyonso kitoko bakabelo abwakaka ya milai bandeko nanga abwakaka bakabelo ya milai balobi okozwa jete basaki nde saki ya somba pena biloko ya cher omoni babiso toke somba kata mosusu ya bangwanzu ya baniyengwanzu ekotaka te ngwanzu na nzoto ne ekotaka te na kotapa ekotaka te ngwanzu na nzoto mama biso Mado ekotaka te abenga yango biloko pamba bandeko na ngai ona obeteza histoire vrai nga na betela bino ba histoire vrai même mutu ye moko abengenga te mais eza na bandeko ke esame pa ndeko na ndeti oyo eza pire nga abetelinga esame pa mama leki na bango bandeko na nga toyokaka lisolo tango tozoyilanda Mimi Selunga foko yokaka pe na bokebi nyonso ozolanda Mimi Selunga na bokebi po orate eloko te po un jour pe koye kokomela yo ekoye pe kokomela ngai moko tolandaka bandeko tolandaka ba histoire vraiment kitoko tozwaka mwa implice po tozoya awa nde tolobaka chaque fois tozoya kosala bajete tozoya kozongisa moto moko na nzela tozoya koyekola biso pe tozoyekola pe na baninga pe na bacommentaire na bani tozoyekolana donc c'est ça bandeko na nga mama na biso Mado alataka kitoko kande tozoloba a toute forme atala te ebongo mokolo ekwelaki mama na biso Mado bandeko esalaki ke bandeko ayamba bandeko na ndako bandeko baya na ndako baya ndenge ezaka kofandisa mama akufeli mama na ye na Afrique
koya bandeko bayaki ha donc o bayaki na babi non 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 tondimi yango te bazondima te ke ndako ya mama Madova oyo alataka biloko ya kitoko oyo alataka biloko ya nkoma antuka bandimaki te ke ndako na ye mte kokai kozala bongo surtout eloko oyo esalaki ke mama na biso Madova akweli ebembe ya mama na ye me bandeko eske se boyoka mutu na se ya matanga akweli matanga kene kosomba cuisine mutu ake kosomba cuisine na matanga parce que cuisine o bandeko bakutaka mokolo liboso tango bayaka ezalaki catastrophe suka na catastrophe mwana na yo abetenga lisola bimimi na biso toloba na famille mais tellement bilamba salite basokola yango en famille toloba tolemba abi normalement fallait kake sukela mama leki na biso bongo abi mimi okondima teke aza moto bilamba okondima te cuisine na ye ezalaka bizarre salite ndako kutu do biloko ya kala salon kutu donc tokipe na so pena salon te poso tokipe salon to koma musika me cuisine soko teli cuisine ya mutu oya mi bengaka femme d'affaires ya mutu oya asalaka ba makamba ba mbongo alataka bilamba tala te bakabelu mamimi oko sepela te mama leki na nga wana lobi tango ka bandeko bayoki makambo ebembe po ozwi deja ebembe oza su na choix te mutu nyonso aza na ye willkommen nde baba na Dutch willkommen fo aya kotala yo aya kopesa yo bambote ndenge ezalaka kaka tango bandeko bayaki omoi mpe na vertige wana ndeko mama akufeli azalaki so na contrôle te ke o esika boyo contrôle ezalaki te contrôle ezalaki te bandeko ti bazoya bazokota nde ezalaka moto moko mpe basunga na cuisine batata mwa maya te bandeko balobi makambo bakuta na cuisine ya mama Mado ezalaki suka na catastrophe cuisine salite bamabaya salite bamabaya wana ya cuisine wana esika tosalelaka misala ekangama bakoli ezalaki donc catastrophe suka na catastrophe bandeko mama Mado akipaka ndako te italaka sa kolisa abotine pe mingi ta kolisa bana se babima tala bana poto pe bakona yango akoyelo vraiment kaye kosalelo pe na salongo na ndako non bango pe baza na bandako na bango mama Mado avivaka ndako bizarre na impression pesa libanda na o bato bakokutela na ndako na ezalaki ezalaki bato mibale ndeko abetenga bimimi na biso beta lisolo oyo parce que eza na bato ebele na bamboko surtout ya bapoto bato ebele bapesaka bato bepression moko ozomona ye lokola ki aza soki ndenge nini soko okoti na ndako na ye mbala moko na valer kobande kopesa ye esili nango esili abi mama leki na biso wana ko na biso mama mimi ake kosomba cuisine na se ya matanga ake kosomba cuisinier asombi cuisinier na se ya matanga mama parce que mukola liboso bato bayaki wana oyebika bato musu babombaka bato musu pe babombaka te siko ba oyo tomonaka mabe eza nde bato bazaka malamu abe ezalaki na moninga moko voma bengaki abi mama Mado non cuisine oyo na ndenge tomonelaka yo na ndenge bato bazwilaka yo soki bato baye kokuta modele ya cuisine na yo boye ekozala scandale lokola bamatanga ya Afrique ewumelaka nango luka yo pe mutu batielaka motema fa zelisa bango yo penza fo oluka obongisa non abi bameka kobongisa babanda bakombi bapangusi babanda ko abi bakol pese bazobima na cuisine banzungu koloba kutu te bandeko
Mama Mado fala sala ni dépense ya ebembe asalaki double dépense kaka na moma wana do ezali lokola moto bafongoli misu nde mwana banga lobi abi mimi nde ezakaka biso tozanisa na mboka musika ye mpe mboka musika tanto toyoki koko akufi tobandi kobongama ke foto ya tobandi kobongama foto ya oui tokoya me bato bakutamaki liboso wana biso tondaya na bandako tokomi kotuna na biso nyonso bandeko yango nzambe sonio tokoyoka siko ndenge ezana paske ye nde yaya mokolo ya bamama na bango ye yaya mokolo ya bamama na bango fo kaka makambo eleka pa na ye bazali na shwa te mpo bandeko mosusu bafandi misika pardon faleka makambo eleka epai ya mama na biso Mado siko bandeko dia kuna na bandako ta bayoke kwei babi bongo ndako wana ya maaleki tala ndenge ezalaka nango soye mama Kulutu tala ndenge ezalaka nango bato bakoya ndenge nini ekozala ndenge ni wana ekozala skandale abi mimi nde ezalaka lelo bozwi matanga toza na bapoto po bana bakende baklasi bosengela ti makambo wana nyonso na bamisala tozwaki mwa 2 jours tobakike mama biso tokoya me fo tobongisa nanu babisika tokouta babongisaki makambo na bawana bandako abi ntango tokenda yaya na nga abi tosaka presque ata ba 3 jours boye po tokenda tozelaki ekoma kote ya ba weekend po bakende vraiment bazala kimia abi ntango bakoma bake kokuta bapanza cuisine mobimba cuisine bapanza bato bazalaki wana bapanzi cuisine bapanzi yango bajeune garçon bazobwaka bamadido babi ndako ya serfo ebonga ye moko mama Mado abi cuisine oyo bato bakoki koya kokuta ngo te oyo bakuti lokola moko azalaki wana azalaki bien vraiment basere oyo bazalaka mpe bien wana malgré basere oyo bazalaka ke bamisu bamona bango mabe bato mosusu bazalaka moni oyo na mabe akoloba na yo mpe tatiki yo kutu baseka yo me basere wana balobi azalaki malamu azalaki vraiment bien atali ke non sere Mado aza ya biso bato biso toza bata kati me bato mosusu bakoya bo baya kokuta vraiment ndako ya boye ekosala propre te ndenge mpe ezalika na bamikola bakorona oyo moye balue esala eza te esengaki kaka fo bato baya na ndako bayebisi ese Mado cuisine oyo vraiment non ekosimba te cuisine oyo faut vraiment ko changer lokola ser pazaka na bambongo na ye asali ndenene bakei na bamagazin bapanzi babengi bato basalaka cuisine basombi cuisine ya kitoko bainstalle ndeko mwasi alobi abetenga liso abita tozokende boye mimi ngai ide kaka eza kitoko ekwita cuisine wana nzambe soni tokota boye mbala monga mona lengi cuisine kitoko boye maleki donc cuisine ezongela nga na kanite kuto sa salaki de ata msu surprise ekutami mpe kaka na matanga koko tango tobengi ye boye maleki cuisine kitoko abi bana nanga tika tango bolobaka nayokaka te soni onga mama na bino namoni baninga nanga bayebisinga faut ko changer cuisine yo oza moto opesaka makambo cuisine nayo ekoki kozala boye jamais mama Mado abimisi mbongo ake kokota nyongwa mundele ya 5000 euros asali cuisine bandeko abosani kaza na makambo matanga abimisi abina kota ta nyongo akoti nyongwa mundele asombi cuisine ya 5000 donc ti bato babandaki koya bamisusu wana bakutaki cuisine propre oyo mpe bayebaki oyo mpe bayebaki te bayebaki pete me bango moko bato ya famille bayebaki ke mama leki na nde moko abetaki lisolo asombi yango kaka na makambo matanga
poni ni soni cuisine wana ezaki catastrophe ezaki cuisine moko te bato bakuta selon ndenge apeselaka pression nde na libanda selon bato nde bamonelaka mama Mado na libanda elingaki kozala scandale baya kokuta cuisine ya modele wana yango mama Mado na se ya matanga mama na ye bandeko botala nana mutu akufeli fo batinda mbongo na Afrique ndenge ezalaka Afrique bazelaka batapoto ba réagir mais mama akekota na nyongo akoti nyongo asombi cuisine atindi mbofa atinda mbongo na Congo amoni donc ekosimba te fo kaka asala bongo to imagine yango wana bandeko nanga conseil nanga sikone na kota wana naloba nini tozalaka propre ka libanda te tozalaka propre pe na bandako na biso eza na bato mosusu po atia ndako na ye soin fo ayoka kaka intel akoya dimanche akoya kotala bango wana aprovoke asali basoin atie basoin na ndako na ye mais eza mabe mutu fo zala propre bato mosusu bakanisaka propreté eza kaka fo osomba biloko ya cher oza na cuisine ya cher oza na bakiti ya cher wana nde aza propre non pona kobongisa ndako bandeko ezosenga nango te ke mutu ozala na bamillion ezosenga nango te bandeko nango ezosenga te ke mutu ozala na bamillion eza bamillion te tobongisa na biso ka ndako na bamoyenne zero na biso oyo baza na bango nango ebele eza nango mpe mabe te mpo eza mutu na mutu na ezwili na ye soki ozwaka ebele okobongisa ndako na yo selon ndenge olingeli mpe na ebele na yo wana ozomona bandeko donc tonegligeaka bamakambo mosusu te tonegligeaka makambo mosusu te c'est pas bon tomonaka te ke na kobongisa kaka ti mokona kozwa mbongo omona po ozwi mbongo te odaye na mukie oyo kaka nzambe aopesa biso fo oluka kobongisa siko biso kutu eza kutu te keo eza ndenge moko keo mama Mado wana eza te keo mama Mado andai kozwa te mama Mado azwaka eza pe na mutu mosusu eza na nka négligence eza ka négligence azomona na ye bo ndako na oke nango wapi no bandeko ndako fo tozwaka ngo eloko na biso ya liboso vraiment oyo eza ke tokoki kotielaka motema ke ndako na nga tolobi te ke ndako fo ezala soki ndenge nini wana ezodépendre selo makoki ya moto me ndako eza don na salite na bozwi eza différent ndako musu mutu musu azwaka ne mokie me ndako ne eza soin eza nango mpe na biloko te soki ndeni me eza soin ndako musu tomoni ezanga bakiti ezanga nango soki cuisine ya malonga me eza soin na kozanga eza des choses différents eza des choses différents mama ya biso Mado eza te ke azanga akelelaka te bandeko na ye balobi alataka bilamba moko donki babiloko biso tokoka osomba te yango yenda sombaka eza te ke tokokaka te mutu nyonso akoki ne mpe kolobaki na surtout na bapoto so biko kosomba na yo mais eza na bato mosusu aotala ke na tine ya nango te nake kota baniongo mpoka nalaita nzoto bato bamona nalata ye Versace namona kiso ye nalata ye so ye nini non mais eza mpe na bato mosusu alingi bamona ye ke alataka asalaka bazongisaka boye me na bato mosusu ezala nango ntina te nga mimi boye nde nalati mwa robe na nga boye ya seya eske nabombi na nga nzoto te nabombi na nga nzoto te nabombi na ngai nzoto elingi kobaka te ke mpo nabomba nzoto fo nalataka soki biloko ni soki mpe nalingi na kolata na ngango soki nalingi te eza nango ndenge ya motu te akolata na ye mpe te akolata epai ya kokele siko mama na biso Mado eza ke aza vraiment mutu ya bilele nde bilele ye esika ke ekotaka donc yo moko kutu nano imagina te ke nga nake ekota esika akekotaka esika bateka biloko pa bilele akendaka bafrance ake wana pena na bahistorie Champs Élysées wana akesomba mpenza babiloko donc oyo eza ke wana bango mosiko nde bazala sikoyo azola yo oyo kitendi
yo loba nanga yo ana kitendi wana babiso bamiselungaka otalaka aolakso bitendi kitendi me mokolo ekwelaki ye matanga mama Mado salite ya ndako na ebimaki salite ya ndako ya mama Mado ebimaki na libanda bato bamemaki sango bamemaki o bakutamaki wana bamemi bapandi sango po sango yango ndeko alobi sango epanzanaki na ndeni mamimi tango sikoyo bato bayaki moko ya liboso wana baye wana azalaki nde na chance ser moko yango baninga malamu na mokili oyo baza ser moko basolaka na ye bien abimado nga nayebisaka yo cuisine boye te ndako boye te donc touche kutu na kote mosusu te touche kaka cuisine po toza na choix te ebembe bato bakelela so na basali te bato ekoma kaka mwa bato na yo moko na ndako bato na yo moko na ndako boske na matanga na sali te siko bato baya kokuta penza boye fale ezala kutu kaka biloko ebeba omoni babiloko akala ezala nango ke oyo eza eloko akala me eza quand même soin me oyo mama Mado babi na kala na salite ezalaki wana na kala na salite ezalaki salite ezalaki biloko akala ezalaki na do salite balobi ya salite moko okosepela te biloko ekangama bakoli biloko ekangama bakoli donc bafritezi banzungu eyinda donc okosepela te pe balobi asombaki kaka cuisine te asombaki na banzungu ya sika siko imagine dépense moto azwi makambo ebembe fa kunda mama na ye na Afrique akomi kosomba banzungu akomi kosomba bakopo akomi kosomba ba fourchette akomi kosomba ba fritezi ya sika po nini oyo akala catastrophe moto alinga kokaningela ngo likayabu te balobi donc ndeko wana mwana ye moko abima mimi biso kutu dia toloba tolemba siko mutu ndeko na ye kamarade na ye wana bakamarade ya malamu baza nanu so ye bazali bamisusu bamemaki pena sango bake kotonga po lisola mama leki na biso epanzana so ye kaka oningo madoni bamisusu bakomaka korefere Mado asombaki cuisine na matanga mama na ye Mado asombaki cuisine na sika na ekomaki bongo Mado verale su te bakoma kobenge Mado achanja cuisine mokola matanga mama na ye po nini bato bamemaki deya sango bamemaki sango deja bazalaki me kamaradi moko ayokaki esika bazotongela ye esika wana kamaradi ya malamu abimado non il faut oza moto makambo fo pesa makambo soni po eza na bato mosusu ya bandeko eza na baninga mosusu pe nazomona soni na yo amemi malgré lelo kikamaradi ekomaki nsekwa bato ebele bazasona bakikamaradi ya malamu te kamaradi no azolia yo kamaradi no azotongwa azoluka kutu lobo kufa ta po ye soka sane me babenga kikamaradi otwani kikamaradi te me eza na bato mosusu na neti kamaradi ya mama Mado oyo aza quand même kamaradi malamu parce que alobi malamu kutu obebisa mbongo malamu kutu ozwa donc yo mto koyeba so kokota banyongo ndenge kezwa cuisine oyo semie ke ngai na kosupporter te bato bayaka kofingaka yo bayaka kotongaka yo nebembe bayaka kolobela yo mabe na kosupporter te parce que bandaki deja banda moko ya liboso tango kaka bato bayeba bane masolo ekeko etamboli na ville na bango ye moko pe mama Mado ayoki oyo aye pe babengaki ye tala makambo toyoki don na kanda wana mama Mado akesomba cuisine ya kanda ya 5000 bongo foti ya nani foti ya yo moko po soko ozalaki na yo soin ya libanda te soin ya ebandaka na kati ya ndako biso papa na nga Mimi Selunga papa na nga azalaka propre moko bandeko na ngai azalaka propre moko papa na nga azaye kolinga kutu kisalite te do soka kuti chambre na bino salite ona ndi kofinga bino wana tanto za ba jeune fille tozokola bobika ki jeune fille ndenge ezalaka abi bozo pakula pe ba mafuta bozo ngelisa makolo na ba bilongi wana tala basi salite kende ko bongsa chambre no kuna ona ndi ya ko afinga kende ko bongsa chambre
yawa ne chambre WC surtout WC likambo na WC papa na ngande ko linga kutu confiance te ba jete na WC yawa ndeko ba WC ze sika oyo mutu akoki ko bika pe mutu akoki ko kufa parce que WC eza na bato mosusu basakana nango wani ya nango WC eza sika moko mutu akoki kozwa maladi ememi pe na liwa papa na biso donc ta na ye kokola nga moko na ye na kokola poso ye bazobokolo o mona ka lokola bango pe balobaka kaka ndeka bana na biso tokolisa boye papa pe mama me yo moso kokolo zwi ba engagement okomi pena na oya yo moko ndako nde sika wana ko comprendre que non papa ou bien mama bazala koloba vrai bazala kokosa biso te tala lelo biso mo pe tokoma na bandako pe mwana yo kenda obongisa chambre na boy mama moko te loboza ka salite mama no salingaka mwana na ye fo chambre ezala soin bana na ye fo chambre ezala soin bozomona likambo ba toilette likambo na WC likambo na cuisine ba mama photo bongisa ba misusu pe bazana bango kenda ko kitoko biloko cher ba betelanga so lisolo moko aser moko aza muta yepe ayebanika mobile sombaka biloko cher na ndako mais soin ezate okoti na ndako luli biloko na ye o envie biloko noko ekoma ya yo mais tango ozotala biloko ngo soin ezate propreté ezate salité ba poussière ba colle me biloko ya cher en plus bato abongo ba wumisaka biloko te omone eloko eza nango nanu bien mais tellement ye ayebi ko conserver eloko te ayebi ko batela eloko te salité leka selon ye azomona eloko ekomi kala oke eza ndeke ye aza salité eza ndeke ye aza salité mais ye azomona ke eloko ekomi akala nakobwaka ngo boye non eza na bato mosusu babayaka na bango biloko afandi abaye eloko na changer oui wana eza eloko mosusu mais eza na bato mosusu penda ki salité aza tellement salité eloko ewumeli te azolukamba moko abwaka achanger akesomba mosusu azokanisa soki asombi mosusu wana ekozala ke ekochange orke non okosomba biloko ata ya 10 000 ata ya 20 000 ata ya 50 000 euros soki oza salité obanomonaka biloko na yo kaka kitoko te mais soko oza soin ndenge ozo kosalela biloko na yo atraite ndenge ozo kobongisela biloko na yo okomona ke yo moko pe ozosepelaka na eloko no meme eza eloko no ya kala omona kaka eloko na ngai eza na bato mosusu meme bilamba kolata meme bilamba ya kolata ndeko mwasi bilamba kolata donc yo moko omona yango bilambo mwana moke autaki kosanzela yango beni soki atingami nde eloko wana kaka eloko wana apres amoni ekomi salite ekomi su bien te ebebia abwaki akesomba su mosusu mais eza na bato mosusu bayebi kobatela babilamba bato mosusu ezali aboti mwana mobana ne bayeko donc elamba wana eza kaka balataka elamba mpona modi te balataka eloko yo moko oyebika eloko nango na sombi na loba nakabango na sepe nakabango eza na eta ya bien nakabela moto bie na baye mais eza na bato mosusu balataka poni soki asombi eloko wana ka na moma wana alati mpona mode abebisi ebebe ekomi ntsuluki ekomi solo ale abwaki lobi akesomba so mosusu non eza bongo te bandeko bamama na ngai tosololaka pona nzela ya kosolola malgré mingi bazosepela na misala oyo tozosala te ndeti nga mimisi elunga boye na ye na nga koyebisa mama moko na lisolo babetelaki nga oyo aza na ye na mato ya koyoka ntango mosusu mpe asalaka eloko wana akomona ke ndeko mimi alobaki eloko tika na change mais eza na bato mosusu nde tozoya boye bazosepela te epesa bango kanda kande na telemi na nga boye nazosala video na nga eza na mutu mosusu ezopesa kanda yepe azomimona na ndenge ni bandeko na beglise tokenda bazoteya biso mpe toye tozoteya wele mal mabe ya ndenge ni mabe nini yango tozosala soki omoni kokoka na yo eza na mutu mosusu baleki bazobala eza pe na yaya moko pe quelque part malgré aza ne mokolo mais ntango mosusu aza sali te akutami na video oyo
aye msa neglijaka ta msa bongisa cuisine te mazana mbongo na ye akipaka te ya mona kake ba bosi ka bato ba mbongo mutu fo ba cuisine bango ezala bien banda kuna bango ezala bien mais ye mo pa simbaka mwa mbongo akendaka tongo ke souffraka pona luka mbongo mais ndako neza bizarre cuisine bizarre muta komela mai te soka kutami na video oyo yake ndeko mimi azokoche na ye selon lisolo babetele pa ndeko omoite ke ndeko muning mama moko be papa moko be ndeko moko jeune fille moko yaya moko ako changer c'est ça yango eloko tozoyela na ba media mutu na media o azana objectif na azoya nga objectif nanga ezali ke na longola mutu mo na mabe neti dia na ba conseil ya bomo na mutu mo pa ko epe ko changer mutu mo pa koki pe ko changer to changer ba mama to changer ba papa to changer bilenge to changer ndako na yo nzoto na yo liboso milinga après mutu mso akolinga yo soki yo moko milingi te mutu mso akoya kolingo akouta wapi soki yo moko tie ndako no propre te nalobi propre ezaka te ke tant tozoloba bomona mutu mosusu na bai po biso bato mwindu tozala na bamakanti moko ka négatif makanti moko elala lokola fufu elala soki combien de jours etebele babwaki tozana ba mentalité moko ya mabe oyoka mutu mususu aya komona ke mimi wana akoma kotinda bato basomba babiloko non na etinda mutasomba biloko te na koki pe kotinda mutasomba te obe na koki pe kofinga salite ya mutu te eza ba masolo o bazobetela biso o tozokutana nango toyebi pe bato mususu pe eza pe bongo okomi na ndako na pe tomona pe meme na Afrique mutu azobima na aobima libanda lipango kitoko ozomona ya latisi ya tuti monzele mais soko koti na ndako noko komela mai te okoka kolia te omonaka mama merci merci naza na nzala te naza kotonda mais mutu aboyi po oza salite amoni oyo opesaka wana na libanda na oayekuta na ndako no yango moko te eza lokola lisolo oya mama Mado epesa biso mayele bandeko tobongisa bandako na biso nalobi te ke tango bongisi ndako fozalaka osomba biloko ya cher non kobongisa ndako bandeko eza na nde na sensi ya soin nazoke eteke mutu asomba eloko akende kosomba naoke kosombisisa mutu eloko te mais kobongisa ndako eza na sens ke zala soin sala eloko no deja ozaka nango propre soko ozosala ngo propre te eloko deja ozali ya na mesa ozali ya na kit mais tango ozokosala ngo entrete te ozoko entretenir yango te omoni ke eloko na yo kosala nini ekobeba ekoluka su lobi okesu kosomba mususu ozomona ekoluka olobi okesu kosomba eloko mususu mais oke ozalaki nango deja orko zalaki nango deja pona kozanga soin pona kozanga kobongisa omona ke okomi kaka bisomba somba kaka ozomona kaka eloka kaka ndako nezokoka na kana ya batu te foka na somba kaka foka na somba ozokoka kosalela yango te parce que ozokoka te po oza na soin muke oza mutu moko donc Diozo mona kake soko sombi ya sika nde oke ya sika wana lobi ekoma su ya kala obo yango epo ekomi salite po benzuluki oke yo moko zoyeba kobongisa eloko na ote c'est ça toza na makambo ebele ya kosala toza wana kate pona kobongisa kaka kosomba kaka eloko kaka yo oza nango deja olela lingi te ba makambo ezaka ebele soki pene eloko ebebi eza mabe te mais na sensi onga nazoloba na sensi ya mama Mado na biso ndako salite cuisine ake kosomba ngo na mikola matanga bato bayaki mukola liboso na tango bayaki après kobongisa cuisine bakamwe donc a revese penza ke catastrophe ezalaki wana na baoyo bayokaki masolo libanda po biso bato mwindu bongo ti bamana ngai mususu oya matanga kaka po ndeka balobaka mutu mususu oya na libala po aya komona teke yo bali po abetelo maboko mususu oya ka otala robe olataki mususu oya otala ka mobali no abimaki ndenge nini mususu oya otala kaka yo moko ozalaki ndenge nini bato nyonso bayaka na libala te bayaka po basepela na bino eza pe lokola na bamatanga ya ser na biso Mado tango bayokaki wana eza na baekwekendaki ntina bamboka mosusu bazoluka baya deja komona salite na ye misusu bakanga pe bafoto
po lele koma likamba ba photo na ba video ba bwaki botala ndako mama oyo alataka batie na photo na yo tellement azalaki na moninga malamu alingaki eloko wana ekomela ye te ndeko oza nao na kamaradi moko ya malamu oyo boza na bakamaradi mponga azalaka na kamaradi te ndeko azalaka na kamaradi oyo ezaki boza nano malamu simba kamaradi wana soki ozokompagne mpe yaka lingi yo na bolingo solo ndenge ndeko na biso oyo alingaki mama Mado simba ndeko na yo simba kamaradi na yo bozala na bolingo ya solo po bolingo ya bato deja se ekomi pio mitema ya bato ekomi mabe kamaradi alingi yo te kamaradi kinsekwa azoya kobare esengo na yo eza mabe pa na ye toya olobela ngo bosolo na bamétier fo kolobela bosolo na bamétier to kolobela yango bamétier ya kinsekwa me mama oyo azalaki moto malamu amoni te abido no Mado il faut vraiment ye moko pa moni na monene na ye po moni bato mosusu bamimona mokie me akomimona monene mokolo eloko ekokweila ye malgré mimona ane monene mamimoni su monene abi te fo nazonga moto baya kosekanga mama amizongisi mama amizongisi ye moko abi non nayoki kamaradi no moninga nayoki conseil na kamaradi nanga tokeinga fona ke toleka nga fona ke ko changer ndeko na bisa ke ko changer cuisine ake kosomba babwaki wana babwaki tozwa mayele tobongisa bisika misa kofanda koza kobongisa esika no elingi kobaka tokende koza biloko ya cher okende kosomba babiloko ya talo po bamona yo oyebi makambo obe non eloko ya yo moko meme ya 100 euros meme cuisine na yo ya bilokos meme cuisine na yo ya deuxième main eza ya yo oka toloba faut ko garder yango bien faut ko tia yango propriété faut ko zala soin balobi te ke fo moto moko akende kosomba cuisinier akende kosomba cuisinier monene ya kitoko soko oza na mbongo na yo ezo dépendre na yo me nga ndeko na bino Mimi Selunga conseil na nga ezali ke to bongisa oyo deja oza nango bongisa yango sala yango ezala eloko no ya fier sala yango ezala eloko na yo oyo ekopesa yo lolendo mutu soka koti na ndako no meme eza cher te meme eza soki ndenge nini te me amona peke non eloko na kota ye na ndako ya mama intel na melaki mai na nga na ndenga bien en tout cas na sepelaki c'est ça bandeko na ngai eza bongo mutu muso alataka kitoko libanda me kende kotala esika alalaka kende kotala esika alalaka ondima teke mbetu wana papa na mama wana mutu balalaka ngo ondima te okondima teke mbetu wana papa wana na mama wana babimaka balata kitoko bango nde bato balalaka na mbetu wana okondima te bandeko na nga eza na bandako mosusu mama mobimba na papa me bapesaka bango valeur me kende kotala badra kende kotala banzungu kende kotala mbetu na ye kende nyonso wana eza na oteke opo aza moto mbongo non eza likama mbongo te eza ka likambo ya kosorganize ya komilinga pe yo moko me eza na bato mosusu papa na mama bazolala na mbetu lokola bana mike basanzeli yango eza bien te faut changer soin oyo tolukaka bamona biso libanda tolukaka mpe moto akoti na ndako no ata moni nango gravité ata ndako na ye eleki ya yo na biloko ya cher peut-être ya yo eleki ya ye na soin ya koza na biloko ya cher me yo oza na soin oza propre omona yesu akomi koanvie ndako na yo toyeba kodifferencie makambo salite na nini eza des choses différentes elo mosusu eza salite elo mosusu eza cher ozomona eya na babilo mosusu eza nango cher te eza soin eza na bilo mosusu eza cher eza salite donc eza des choses différentes faut toyeba kodifferencie eza na bato mosusu okaa na biloko ya cher azotia monoko eza cher mais eza salite eza nango cher oza na ndako ya kitoko oza na biloko ya kitoko mbeto ya kitoko mais eza soin te badra olalela lokola ya bana basanzeli yango me yo ozoba dra na nga nasombango 1000 dra na nga nasombango 500 mais eza salite donc c'est ça bandeko tozwa mayele
mama na biso Mado Madova ake kosomba cuisinier ya 5000 likolo nini ya soni. Bandeko batonga ete oyo mukie deja bamonaki alobi non malamu mukie wana bomoni bosukela wana bato nyonso baya kokuta salite wana te. Tozwa mayele yo mama otalinga koluka te lobi okende kosomba cuisinier okende kosomba bakiti tango mwana azolinga bala po nini babokilo bakoya na ndako. Non, oya yo wana ka oza nango yeba kotala ngo soin, yeba kobongisa yango ndako na yo eza na eloko cher eza na eloko cher te ezosenga nde kaka ozala na propriété zwa propriété ya biloko na yo. Kaka nde nalobi eza na bato mosusu balela kosomba biloko cher alela lelo asombi lo basombi mais ebebaka kaka poni salite aza na soin te. Mais yo mutu oza na eloko noka wana moko oza nango soin mutu akoti boye asanti nini ya bien eleki malamu. Tozwa mayele bandeko na nga wana ezalaki kaka ya bino Mimi Selunga TV. Leki na bino yaya na bino mama leki na bino mama kulutu na bino tata mwasi ya bana nyonso kamarade ndeko na nyonso na bino. Mimi Selunga ya kaka na mateya ne ya pete na ba conseil na ye pona kozongisa mutu moko na nzela. Mokili makia mbwebele mokili nzube ofandi noka boye mutu musa zo lingo te mutu musa zo yoke lokanda yo saino ye eloko te loba innocent na sail nanga yo eloko te me yo polinka bapeso nini ozozwa kanda yo moko eza mabe. Tolingana bandeko toza na tangwa moke na se ya moi oyo tolingana ata problème ata likamnini limbisanto. Donc c'est ça bandeko wana pendo botalaki ndeko na bino Mimi Selunga botalinga penza na bokebi nyonso bobosana te bosabone bokomante bolike video. Nzamba lola kopambola bino tokutani na prochaine video. Vraiment bandeko nanga bozala malamu. Nini vendredi kitoko longo na kolesi masia yangai bozwi ba bisous. Bye yo.